lobi bande ko ya ba imuro yo ndeko moko zoloba yo kanisi soki yo bwa kisinga olobi okolobisa ngate nde nakufi quand je fais 9 mois na libu mwa mama nazaki na camarade yo lobisa anga nakufaka 9 mois na libu mwa mama na yebaki yo bokusuki yo nanga ilelo olobisi ngai te olongoli nini pa nanga nazomi considérer neti nazaki na libu mwa mama un point pour dire qu'avec ou sans toi, la vie continue. Aussi longtemps que Nazana Zambé, aussi longtemps que Tozana Oya Likolo, nous avons un Dieu, Oyo, Moutum, Oko Bangisa Yote, Soka Salio Musapi, Yo, Obandu Kolekte. Yebisa ye, jour ba pointe qui spermatozoïde wan, pour atteindre au ville, aux alaïté. Jour ba narine nangai tobuka ina zolo na libu mwa mama, misapi senge bote ina makolo, na maboko aux alaïté. Jour pasula imisu nangai na matoi ozala ite oya sala kelo kwana il avait un projet nangai olekiye na makasite poko modifier le côté c'est pourquoi na kobanga yote na banga ka mutu moko kombo na ye Yesu Kristo azana makoki ya olobali loba vie a mutu échanger c'est pourquoi nos genoux ici ne peuvent fléchir que devant lui Yesu aye ofuka melangai te azene lo okosala na mokilité okomi nzambe tozana tanwana te tokofuka mela obe mutu tofuka minase tozofuka melo tofuka melaka bande ko bosunga biso to adorer oyo tobule ngai madusu ya zolo oyo fungula ngai intestin ezala na lidusu na kati nzambo asalisa digestion na kati na libu soki na lie nzoto digérer biloko ezwa ba vitamine le reste ebwaka salité il y a quelqu'un qui coordonne toutes ces choses il s'appelle Emmanuel j'aime quand je parle de ces dieux mi santaka assuré alléluia. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.